Yo tozo solola. Na lobi ke li solo lelo mama akomi mbanda ya mwana na ye. Mama oya boti ndeko na biso akomi mbanda ya mwana na ye. Li solo amweza ndenge nini. Tolobi ke mama ifo na debi na bandi na bi mama ifo zala mama oya mayele. Mama oya biko pesa kimia. Mama oya banga kanzambi. Mingi bazwaka grâce te ba mama mingi bazwaka grâce te ba yebaka penza nzambe te ba bandaka kokende pa ba mama o soki sokolanga ba mama nani oyo ba mama nani oyo ba yebe ko bomba bana bango na makila na Yesu te lelo biso génération na biso na ba mama na biso quand même ezana certaines mama oyo lelo ba mama na bakoma ko bomba bana na bango koluka nzambe ko boya biloko musu ya mike mike koluka délivrance bana na bango wana nde ba mama malamu. Ba mama oyo ti lelo baza na kati ya monde ya loyenge eza mabepete mais eza tangu oyo tango ozo sala makamnyoso tozo sala meto ba kubomba bana biso na makila na nzambe c'est très important. Ndeko na biso elikambo ko eza kinini eza que ndeko na biso avanaka awa na poto na France ndeko avanaka na France aza na libala na ye aza mwasi ya libala aza na bana ndeko na biso mwasi azalaki malade. Tango abela ki abeli kobela nzoto ezotunisa ye moya s'occuper na bana très bien ezala kité. Ba mekaki kosola na mobali balobi ke yo ozana ndeko ozana mama na yo na Kinshasa basolaki na mobali ozana mama na Kinshasa. Pourquoi pas koluka kosolola na mama obengisa mama aya na poto po aluka ka kokengela bana. Ndenge ezala ke ndeko mwasi azobela ezana ba tâche mususu ya ndako azokoka kosala te. Ndeko amekaki koluka kozala na contact na mama na ye ndeko na biso ya mwasi fo koyeba ke ndeko na biso ya mwasi babota ye moko mama na ye aboti ye moko comme fille unique eloko nye esalami ndeko na biso abandaka deja ye mtasungaka mama na ye na makambo nyonso asungaka mama na ye na kolia na komela kaka ndenge ezaka lumière ndombazi. Bonsoir à toi aussi mon beau-frère crédit AI de crédit lyonnais Toto Simoston et Vueba. Voilà la famille. Ndeko na biso asungaka mama na ndenge biso no soto ebi ndenge bandeko no soto sungaka ba parents na biso asungaka mama na na Congo atindelaka mama na ya komela ya kolia makambo nyonso. Eloko nye se passé muko mususu ndeko ya biso wana ya mwasi mama na tanti na ndeko ya mama na abengi ye. Alobi ke boni ya kuna yo bien. Alobi ngana ngena loba na yo. Mama na yo awa vraiment makambo na ye ezala rapenda kitoko mingi te. Ye lobi na ndenge nini alobi ndenge yo osololi nanga lobi ke olingo bengisa mama na poto. Yeba ke mama tango ko bengisa ye oyeba ndenge ni ya kozala na ye parce que mama na yo vraiment comportement na ye ezozala vraiment kitoko te awa na Kinshasa. Pona koloba ke aza mutu moko akolisi mwana akoma deya na bakoko mais ezala bajara ba mama misusu o balingaka bazokonyeka akolinga mibali. Azotala te kaza deja na bakoko bakoli akolisa deja mwana mais ye alingaka kaka mibali. Donc maman na tantine na ya parti Kinshasa meka kosola na ndeko na biso na France que en tout cas maman na bino faut ko meka kosola na mama na yo. Ndeko lobi nga kutunde na zaboye na zobengisa mama. Abi ozmo bengisa mama na yo oza sûr alobi oui naza sûr parce que awa nga penda nzoto malamu te naza na posa mutu asunga nga yango na ngena bengisa mama. Ndeko mwasi ndeko la tantine apesa ki conseil nga ko pesa ko babanda deja kosola makambo ya mama na ye depuis kala comportement mama na ye mais loko leza mama na ye alobi ki akobengisa mama na ye tango abengisi mama na ye na poto mama avant que tu abengisa mama na ye na poto mobali na ye akitaki na Kinshasa tango mobali na ye ko kitaki Kinshasa babandi ko salela mama ba démarche mobali tango akomaki na Kinshasa bakutanaki na bokilo na ye tango bakutana na bokilo bazalaki très bien ayambaki bokilo na ye bien. Donc atango ayambaki bokilo na ye bien esilaki wana te bokilo aye kozonga na poto. Tango bokilo azongi awa na poto na France ndeko mwasi mukolo mususu mama abengi na telefone. Tango abengi alobi boni mwana na ngai alobi bien dimi karaka di simba boni basango ya Sylvie Kenge boni basango ya papa Benz Bazeidio Yolande Simba peselanga bango bambote. Likamunini eko salama ndeko mwasi tangu mobali ake Kinshasa mobali akutani na mama bokilo na ye bazalaki na mama bokilo na ye na ba séjourne nyonso mama bokilo mutabane ko lambela mwasi ya mwana na ye tangu mama bokilo aye kozonga poto mukolo mususu mama ya ndeko na biso mwasi abengi mwana na ye mwasi boni ya basololi bien ba bien mama boni okuna
alobi ah mama nga na belaki awa makasi penza na belaki makasi nzamba sunga penza ba démarche tozo salela o yo osala oya awa na poto mama alobi ya solo bosala ngo na koya penza mama tuni mwana na ye alobi boni papa bokilo boni papa mukie alobi papa mukie azabi alobi mwana na ngai na nina loba na yo batela mobali wana malamu batela epena malamu abi mama na ko batela alobi mobali wana na yebisi yo soki obateli malamu te soki abimi libanda mwaso akozwa akokima akokanga mobali na yo yebi mama lobi bongo poanya lobi te na lobi no kaka batela mobali na yo malamu penza wana za penza mobali abi mama mobali na nga za penza mobali na nene lobi mobali na yo nenga za wana na katikati ya makolo na ye na moni penda azapenda elombe azapenda na elombe na katikati ya makolo na ye mwana na ngai batela mobali wana malamu kolinga kutu te abima libanda po mwasi mususu libanda soka zuye akokanga ye okozanga mobali yabi mama nini oloba na ngai boye mama lobi te na pesi yo conseil tangu bakati azongeli mobali na lobi papa na sololi na mama mettez le cœur la famille to solo la likamu ya motuya eko sunga ngai na yo mettez le cœur la famille mettez le cœur alobi mama maman Bassisco Soana mwana na ye Max Omari coucou à toi aussi bonsoir merci beaucoup alobi mama pona nyo lobi na ngabe mama lobi te na lobi na yo boye na pesi yo conseil est-ce que na lobi mabe batela na mobali wana aza mobali makasi aza vraiment elombe alobi mama yo moni elombe na neni na lobi na mona ki e penza na se ya makolo na ye na katata makolo na ye aza vraiment elomba makasi batela ye monde ko mwasi amona kiango ezalaki eloko moko ya kokamwa tala kaka biso ne toza boye toza babantu toza ba africain tala kaka oyo ka mama oyo aboti ake koloba na makambo boye eza kutu na biloko musuba mama bakokaka même pas tokola bakoka ko ebisa biso te bongo mama ko makoyebisa oke na katikati ya makolo mobali na yo azana elombe ya makasi yo batela yango soki abimi libana kozwa mwasi mususu ndeko mwasi akokaki ko digérer maloba wana te tangu bakati na mama na ye azongeli mobali na lobi papa na lingina tu na yo leo yo kenaki Kinshasa bokutanaki bozaki na mama likamni na we se pasaki alobi eloko te me pona nini mama lobi na ngai ke na batela yo oza pena mobali oza elombe na batela yo na katikata makolo na oza pena na eloko ya elombe na katikata makolo na batela yo soki na tiki yo mwasi mususu akozwa libanda okozongela nga lisusu te mobali tango ayoki bongo eloko nini asali aseki abukai na koseka apesi mwasi réponse te un bon tonton azongisi réponse te tango aseki mwasi alobi papa Des Bazeidio coucou à toi merci beaucoup à Joyce Admirei bonsoir merci beaucoup ndeko mwasi leb ayebisi mwasi mobali na bongo mobali aseki tango mobali aseki alobi me yozo seka nene ninga nazotuna yo ke pona nini mamo abotinga alobake na batela yo malamu po ozana eloko ya makasi ozana elombe ya makasi na se ya makolo na yo pona nini mobali aseki apesaki ndeko mwasi réponse te tango apesi ndeko mwasi réponse te ndeko mwasi amitungisamaki makasi alekisaki yango tango alekisi yango baye kosala ba démarche tango basali ba démarche ndeko mwasi paza mutu asambelaka Gisèle Mozizo je salue ta présence Coco Bika Henri, bonsoir à toi aussi. Tango ya Jolwemba, merci beaucoup, toujours de bonnes manières. J'aime, merci beaucoup ya Jolwemba, c'est gentil. Et loko ni eko sala matangu mobali aseka ki mwasi na ele mwasi atuni eke loko nini mama na bi olobaki na mama na biso ndeko mobali aseki tango aseki bavanda kana mobali ba démarche mama esila kate esili mama ye poto. Tango mama ye poto na France bandeko nanga nzoka ndeko mwasi mama na ya koma mbanda na ye parce que mama tango akendaki Kinshasa ba mama wana oyo bamonaka na bango bazaka na pudeur te bazaka na respect ya babokilo te ayebi te ke oyo aza bokilo oyo aza mwana mama nzoka na Kinshasa tango papa bokilo akendaki azaki na Kinshasa ndenge ya lambelaka ye mama akomaki makangu ya bokilo na ye oyo aza mobali ya mwana na ye ya une fille unique na ye mama abimaki na ye na Kinshasa babimaki
Donc maman nenga bimaki na mwasi ya mobali ya mwana na ye. Donc ayoka ki asantaki bilengi ya 2020-2021. Mama asantaki penda bilengi ya 2020-2021 ya mwana mobali ya mwana na ye propre. Boye bake mwana wana ndeko mwasi aza fille unique ya maman na ye. Mon beau-frère à moi, bienvenue Kumbulu Sala. Je salue ta présence. Bonsoir à toi aussi. Bisolo na biso ezake mama wana akomaki kobima na mwana ya mobali na ye. Mobali ya mwana na ye ya mwasi. Imaginez la famille. Ndenge ni ekoki kozala pasi. Mama oya boti yo. Mama na yo. Mama oya boti yo. Yo ndenge tozalaka ba mama na biso mingi batikala na Congo. Ndeko yo vandia na poto bana ndenge batumisaka biso bana bazamike yo nzoto ezosala malamu lisusu te nzoto pasi wa hôpital ba opération oyoka ina mobali obi to bengisa mama oya boti ngai naza fille unique ya mama na ngai yende mutako koyeba pasi na ngai yende akoyiko kosunga bakoko na ye bino na mobali bobandi ba démarche esali ke mobali ake Kinshasa. Donc mobali ake Kinshasa yo opesi mama na yo bi mama bokilo ye wana ye batela bokilo na ozala na bokilo na obie mama ndeko mwasi atindaki mobali na epa ya mama na epa za mama na ye kolamba kolia nyonso za mama wana mutane ko ya kotika nzoka na sima mama ndenga akomaka kokene pa bokilo mama soka kutana na bokilo alataka mukolango kaleson te soki bokilo pe alataki coupe ya mukuse soki bokilo alataki patola basilime kangaki nzoto vimbisi oya ye nani ya mobali. Mama azalaki séduit na o nyonso salamaki ba komaki ko coucher ensemble na bokilo na ye la famille. C'est triste mokili zo kende wapi. C'est triste mokili bato nzambe za malamu po nzamba kelaki bongo biso bato mokili nde to za mabe. To condamner nzambe ndenge na mokili na ye. Mokili nzambe za nango bien nzamba kelaki yango biso nde bato to za na kati mokili nde to zo compliquer ba vie na biso pe to zo compliquer mokili. Eloko nye salami Lili Wabelo la métisse noire, coucou à toi aussi. Merci pour ta présence. Ndeko mwasi mama bokilo akomaki kobimana bokilo. A partir de Kinshasa, azwaki bilenga 2020-21, oyebi ba papa na biso misusu bakoma na mayele, tango oyebi azokene Kinshasa kuna, ayebi ke il faut se préparer, pe photo yebeloko moko awa wana mboka ya poto, malili yo ekangaka ba papa tango bazonga ya Kinshasa, o kapena nzota papa zonga kapena sembe. Bato nanu basala nanu expérience wana te bokondana na ko lo bateke bokondana ka ba papa yango zo mona ba papa tamba ke Kinshasa bakutana na ba surprise ebele ozo mona soki bato bakenda ka voyage na ba papa bokenda na ba na Kinshasa o comprendre que na mo ba mo itongo za entre papa na mama bon vous appelez na intimité moko makasi bolingo ezaka sous plus makasi oyoka mo wana penzezo pesa pena boki bo pikili ki pendezo telema donc babilia ya babimela melande ko mobali soka melaki nini alakisi pe apesi mama bokilo na ye babora lokoso o balwaka pesa makambo zwa makambo mama bokilo alobi oh tata ya mwana nanga kosa kinga ite oyo nazomona eza babiloko ya mikolo biloko oyo bozo oyo tato lakisi nga eza biloko ya bino bilenge papa mama bokilo akoma ikaka kokende kuna tous les jours na flat hotel parce que azwaki biloko bilenge akanisi lisusu papa wana mobali na yakala o babota mwana apesa ki biloko elemba alobi oyo pene ya 2020-21 eza biloko ya moto oyo papa la kisinga kuku à toi Nasha la douce Mombimbi Sarko Mokonzi kuku à toi aussi ndeko mama bokilo babimaki bakoma ikobima tous les jours na mobali ya mwana na ye ndenge bakoma ikobima le mobali ya mwana na ye ayekozonga poto awa ndenge bazalaki abombi pe secret ke na Kinshasa abimaki na mama bokilo yango bomoni tangu ndeko mwasi mama na ye abengaki donc le ndeko mwasi mama mobali ayekozonga poto mama siko amoni ke mobali oyo bakaboi na mwana na ye ayekozonga na poto donc azongi pa ya mbanda na ye na maboko ya mbanda na ye po mwana na ye asa mbanda na ye tango amoni azongi na maboko ya mbanda na ye alinga pesa mbanda na ye conseil kolobake mama mokie boni papa moke aza kuna aza malamu yalobi papa moke aza malamu mama alobi batela papa moke eza lokola bokilo na ye abi papa moke ndenge aza wana na katikati ya makolo na ye aza na biloko moko ya somo batela yango aza na bopikiliki ya makasi oyo soki mwasi mususu ya libanda azuye
akotika yo. Yango moni mama wana benga ki mwana na epo aloba ne bongo ndeko mwasi akomprena ki te tango atuni mobali abukani na koseka alobe lokote asanti ke apesa ki mère bora lokoso akompane ke mama azwaki kizunguzungu eza pasi pe mawa. La famille eza pasi pe mawa, c'est bien de rigoler, c'est bien de parler, mais sokoza muto civil likambu wana ndoko eba pasi wana omona ke mama le kite, cousine te, copine te, mais mama o aboti ngai misatu te, aboti biso misatu te, 5 te, maboti ngai moko, mais comment akoyi kolinga alia kaka eloko o nga mwana na ye, fille unique na ye nazolia. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme, même la Bible elle nous dit, homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. La Bible même ezolo bango, okozwaka ke ennemi oyo ayebi yo, o azaka na kati ya ndaku na yo, o azaka na cercle na yo. Photos à la très prudente. Tokoyi ko kanisa lokola ke muta ko salo mabe, ta musu ko za la cousine, to ko za la copine, mais tala likambo e komeli ndeko mwasi, mama na ya bimina mobali na ye. Donc akomi mbanda na ye. Siko na zuwa wana, mama aboyaki donc mobali atiki na kizunguzungu. Webi soko bimina mobali moko a marqué yo. Ba mama bino boyebi makam na zoloba. Soko bimina mobali moko a marqué yo, a convaincre ba sentiment na yo. Et loko nye go salama. Okomi mutu mo soko vandi ozo kanisa makambo bo sali. Mama koki ko kanga sentiment na ete akomi tina niveau akobenga mwana na ye po apesa ye conseil ke batela mobali wana. Donc mobali yo tozo kabolanga na yo batela ye. Eloko nye salamaki mama ayaka poto te ayeko ya poto. Mama nenga ye poto bavana kana mwana na ye ya mwasi mwana ayebite ke mama abimaka na mobali. Donc tina kati ya ndaku na ye na France mama a continuera kobima na bokilo na ye. O ezali kambususu ya pasi pe mawa. Mama oyoki soni ya mwana te, oyoki soni ya culture na biso te, oyoki soni ya bo mama te, oyoki soni ya ba famille na yo te, oyoki si mwana na yo pasi na ba connaissance na ye pe na mokili mobimba opesi soni. Ndeko mwasi avanda kananda ku nzambe pe ndenga salaka parce que okoki koyiba na 9 jours. Bonsoir Priska Esther, bonsoir à toi. Okoki koyiba na yo 100 jours, mais un jour 99 jours, mais un jour ezalaka nzambe, nzambe lokola za juste, nzambe lokola mona kata eloko ebatami na se ya libanga, nzambe za capable ya komona, pe nzamba mona kata ayebi combien de suki eza na mutu wa mutu. Nzambe na bolingo na ye amoni innocence ya ndeko na biso mwasi, mukolo mususu ndeko mwasi abimi aye kokuta mama na ye na mobali na ye na likolo ya mbetu. Kaka ndenge ezalaka bazosala makambu na bango alobi mama oyo makambu nini, oyo makambu nini mama oyende koboma ngai mama makambu nini oyo mama azangaki eloko akoloba alobi mama yango obandaki koloba na ngai ke mobali na ngai na batela ye bien azana biloko ya mutu ya na se ya makolo na ye. Olobaki na ngana batela mobali bien po azana biloko ya makasi mobali na azana bopikiliki ya makasi na se ya makolo na ye batela mobali bien. Maman Delphine pourquoi toi c'est mec de moi ya maman olobaki na batela mobali na nga po azana bopikiliki ya makasi na se ya makolo na ye. Nzoka yoso mekaki deja nzoto ya mobali na ngai yango ebaki niveau nango yango wana oyaki kopesa ngai conseil na batela mobali alors que yoza no mbanda na ngai. Donc ozana yo mama mbanda. Mama na yaki ko comprendre pona nini tantine mukomsusu nazo solola na tantine na parti ya Kinshasa lobi na ngai na sala attention na yo na keba na yo parce que ozo sala buzoba ngo otali place ko sala te oye ko sala ngo pa ya ngai moko mwana na yo Sandra la coccinelle de kwa Jirene la reine coucou à toi. Ndeko mwasi akangaki mama na ye na mobali ezalaki somo makasi eloko nini esalami ya somo lisusu. Papa Bokilo oyo mama Bokilo bengaka papa mukie akimisi mama Bokilo pona komema ye na mboka ya Suisse. Akimisi mama Bokilo bakenda na mama Bokilo bakenda kokota libala kuna bavanda kakuna. Ma soeur à moi Yanzumba Vivienne, bonsoir Yanzumba Vivienne, bonsoir à toi. Pichou Mananga, double nationalité, beau frère de moi,
coucou à toi Angela Mukoko, ma petite sœur chérie, coucou à toi. Ndeko mwasi aiki kokuta mama na ye na papa, mama na ye na bobali na ye likola mbetu, bazo sala makambo boyebi papa na mama basalaka, tango akangi bango abandi kolela lobi mama obomi ngai. Mutu akokai koboma ngeza tango mususu mutu mususu ya libanda. Yo obomi mwana oya yo fi unique na yo. Eloko nga na liaka yango yo po préféré olia mama. Otali bakoko na yo te, otali ngai te, okeli ngai mawate. Mobali akimisi mama bokilo na ye, waza deuxième mwasi na ye, bakomi kovanda na mboko tobengi ya Suisse. Baza na Switzerland, bakoma kosala vie na bango papa bokilo na mama bokilo bakoma kuna. Donc mwasi mobali ya mwana na ye papa mukie bakoma na Switzerland, bakomi kovanda kuna basala vie na bango. Est-ce que vraiment la famille to sa to kende to zonga oyo mama ko yiko sala mwana ye eza vraiment likambo ya boye? Mama oyo abengami mama Sœur Cécile, coucou à toi. Oui, Sœur Cécile, Nzumba Viviane Yaya Moto. Mama nini oyo akoyiko nzima koya kocha mwana na yembeli na mukongo. Yango nazolo ba chaque fois ba mama. Tozala ba mama pona kombo mama te. Tozala ba mama moko modèle. Ba mama moko exemplaire. Ba mama moko balingaka nzambe. Oyebi soki pe oza mutu oyo bangaka nzambe. Oza na biloko mususu oyo o bana okoka kosala te. Il faut pas to mitambisa biso moko. Yango mama ozana obligation ya kolukaka koyebaka nzambe. Nazolo ba religion te parce que muna mutazana religion na ye. Mais nzambe oaza créateur ya ngai na yo. Il faut kolukaka kozara vraiment na relation malamu na nzambe. Po soko za na relation malamu na nzambe ezana ba biloko mususu okobanda kutu kolinga kosala ngote. Okomona pena esprit saint azo interpeller okelikambo okosala te. Mama soki ozana posa ya mibali. Est-ce que mobali oyo moni ya malongo ezakaka mobali ya mwana na yo? Ma soeur, ma belle soeur Jocelyne Victoria, coucou à toi, pesela mboto na ya alema kitundanga. Mama oyo oboti mwana na yo yo moko, pasi ya kobota oyebi yango. Mama 9 mois kobota ezalaka pasi. Mama kangi nzemi oboti mwana na yo 9 mois. Nzamba pesi opekaka mwana moko na mokili. Mwana wana nzamba sungie azui mobali ake poto avani na libala. Tango avani na libala na ye avandi akomi kobota. Tango akomi kobota nzoto ebandi kotungisa. Nzoto na biso ebandi kotungisa ba operation epai nzoto ezokoka isusu malamu te abengi azana bana lobi na moni muta kobengisa na poto ezakaka mama na ngai. Po mama na ngai za lisu na ngai. Chancelière Lili, coucou à toi. Mama na ngai azalisu azamoko azalisu na ngai akolisi ngai na kotika mama na ngai te asololi na mobali na ye abi papa to luka to sala makamba mama ya po sungaka ngai na bakoko na ye abengisi mama na ye aye na poto ale yo mama babengisi bazosala yo makambu oya poto bokilo na yo aza mobali ya mwana na ofi unique na yo aye na Kinshasa. Ya komi na Kinshasa, yom tozo lambela ye, ozo salela ye nyoso, po aza bokilo na yo. Po aza mobali ya mwana na yo ya mwasi. Donc yom toko batela mwana na yo. Yo mama omona ki soki makola papa na katikati makolo na ye, soki mukola ngo papa bokilo soka melaki pe nini toyebite, mama tango akoti aye kokutana na o akutana ki nango, na ndenge bakoya ki rekobo mama bokilo na bokilo na ye babimaki. Eza vraiment passe. Il fallait aussi sango kuna boye na osuti na poto bokomi kobima ensemble na bokilo na yo ale na minute o lokola bakangi bango bazovanda na mboka Suisse. Bazana Suisse bandeko na ngai bazovanda ensemble ba bokilo ya mwasi na ya mobali. Siko kuna place bazovanda na ebite po baba na suko bota po baba na susu ko sala nini po nani aya ko beni libala na bango eza pasi. Yango wana tolobike il faut to sala attention. Na vie photo zalaka vraiment très mayele tango babengyo ba mama za mwasi o apesaka kimia mama tango tozobota to ba kopesaka bana na biso éducation ya malamu ba mama tango tozobota bozala ba mama moko oyo boyebi lo sambo bolakisaka bana banzela lo sambo ba mama na biso misusu bayebi ko batela bana te babatela ki bana te po genre ba comportement ya ba mama boye eza pasi mingi. Eza pasi kosala boye na mabe ya boye eza vraiment pasi makasi yo kabola mobali na mwana na yo mama o eza kindokite c'est la sorcellerie mama
est-ce que libala mwana na yo kozala beni bakoko na otango bakokola bakomula bakoyeba makambo oyo sali pa mama na bango est-ce que bana wana bakozala na esengo na ye tanke koko est-ce que maman opesi kimia na libala mwana na yo to détruire opesi kimia to détruire Ursule, coucou à toi, ma petite sœur chérie. Ursule Monga Bangouli, coucou à toi. Le soleil a participé à Mawa. Tous à la vraiment, ba maman moko maele. So kezana ba maman o ba renversaki. So kezana ba maman o ba ebi ko bebisa. Na mabale ya bana na bango. En tout cas, génération na biso ya lelo. To meka kozala vraiment makasi. Na koluka, na kozala na vraiment na vie à prière. Pe ya kokamba bana na biso tozobota malamu. Po soki toboti bana malamu te. Tozo pesa bana ba conseil te, tosoki toza ba maman moko o toza digne te et kozala passe to ko renverser même ba génération na génération. La famille lisolo ya participé à mawa yango wana oyo ndeko na biso azokutana nango mobali na ministre azana mama na ye bakenda na bango na Suisse ye avandi azo continuer koboko la bana na ye ye moko azo continuer koboko la bana na ye po mama na ye akomi déjà makangu na ye. Eza pasi makasi bo partager vidéo oyo bandeko nyonso bamona esika ekokutela mama na biso soki na mboka ya Suisse esika ekokutela ndeko na biso ya mobali epesa ye penza leçon papa na biso ya mobali un bon tonton eloko ngana ko pesa yo conseil ma belle-sœur qui asuka Nico Jove papa na biso o osali likambo ya boye yeba ke na miso ya Nzambe osali o ezali bondoki ata Nzambe likolo akopambola yo te yo kanisi lokola ozwi mama bokilo okanisi lokola ke yondo za elombe to yo za gank to yonde mutu okoka mais elongo na koyebisa yo yeba kaka ke oluki problème okotisi o ezalaka ke oluki problème moko na kati ya foyer na yo yeba ke bana na bino bakozala na ba problème bana bino bakokutana nango ekozala na mutu na yo yeba ke mwasi na lelo soki asali eloko moko ya mabe to lelo mwasi na soka zate bana na yo oyo botaki na mwasi wana bakotuna yo un jour oloko yo sali mama na bango eza koboma oza papa moko vraiment eloko sali esalama te pe salamaka te po makambo tozomona lelo eza te kaka ke ezosalama sikoyo ebanda kosalama banda kala mais tokoki koencourage yango te ndenge la vôtre Miss Tanya alors mokoko azawa en tout cas ba sujet mingi bandeko bando pesanga nakoya kolobaka yango awa po tolamusaka bandeko na biso to subir même problème o bandeko ba mukutanaki nango na temps passé te tozala bato moko toza éveillé tangu la vôtre et la rabino pe masolo na lobake na yaka kobetela bino du blabla te na yaka kobetela rabino masolo source o bandeko babengaka nga balobaka na beta alors soki na yaka kobetela bino ba triste réalité s'il vous plaît la famille bo tiraka leçon tozala vraiment mayele to benda vraiment matoi bien ma vie Leila coucou à toi aussi tozalaka vraiment très éveillé Olga Mondele tozalaka vraiment très éveillé parce que mabe komi ko salama tozoyeba te mabe ko uta wapi na mabota na biso libanda tolobi o tozokima ba camarade tozokima batu libanda alors que na ba famille na biso ba mabe ezosalama pe ebele voilà la famille eza pasipe mawa mais pona ba mama o nyonso bayebi koluka pona kobatela bana na bango o bapesaka bana na bango conseil ya bien oyo bana na bango bakena mabala ba mama wana bazalaka wana pona ko prier pona bango tolobi longonya na ba mama wana la vôtre Miss alobi en tout cas longonya na ba mama nyonso oyo ba priaka pona bana na bango oyo ba pesaka bana na bango ba tolia malamu oyo bazalaka wana pona ko combattre ko bundela pona bana na bango ko bundela pona bana na bango ya kokota bikota kota te tozali susu na temps wana te ya ko encourager ba mama ba kotela ka biso po babatela mabala na biso non soki ezala ba mama oyo bazokota na babisika na bisika pona ko batela mabala ya bana na ministre oyo bandeko basi pe mibali toloba kete mama mutabatelaka eza Nzambe libala kisi nango eza kaka okokisa critère nango libala kisi nango ba genou kaka na se koyeba ko respecter mobali koyeba ko linga mobali kolambela mobali koyeba ko pesa o mobali akoko senga moi mobali pe na part na ye eza pe ke mobali ba ko respecter moi si na ye ayeba ko sala ba tâche ba ko sala po libala evanda malamu dialogue eza important na libala transparence na libala eza vraiment motuya lelo mobali akoyi koyoka te mais tant que na confiance en Nzambe
tant que oza mwasi moko femme sage, tant que oza femme soumise, tant que oza mwasi moko ya mayele, tant que oyebi mwasi moko ya komikitisa, eloko nini yo kosala, oko intercéder, oko luka kobongisa batache nyonso, un jour mobali akozonga kaka. Parce que libala ezali, libala ezali, tant que ozovana na libala, soko oza na ba maîtrise te, oza na ba stratégie libala te, libala ekoki kokende. Ezaka lokola maki libala babatela yango lokola maki. Soko tamboli na maki boye na loyengo zobina ekoko ekopasuka. Libala mutu nyonso atekaka maki ayebi aza wana mpona koprotéger maki na ye. Donc biso pe ba mama toza wana mpona koprotéger libala na biso. Toboyi te ke libala eza te ke soko oza na libala te nde okokende lola te. Non, okokende pe kaka lola soko oza na mariage, na mutu pa aza na mariage te akokende kaka lola. Relation na biso nde ezala malamu liboso ya Nzambe. Tozala nde na relation malamu liboso ya Nzambe, yango ndenge ekofavoriser biso tokende lola. Mais mpona bandeko baza na kati ya mabala, tozoloba ba mama ba papa toyeba kobatela mabala na biso, surtout les mamans, c'est eza mwana biso toyeba biso ba oyo tozana na mabala toyeba kobatela mabala na biso. Mabala na biso za na posa otinda mama te akende kolukela yo mama moko boye akanga te. Yaya eza yo moko nanu respecter mobali, yo moko nanu zala yeba ke mobali alingaka balambela ye, eza na mibali misusu balingaka balambela bango. Mama yo lambaka te, mobali lelo andimi ozolamba te. Après 5 ans yeba mobali, après 5 ans, après 10 ans ake kote mususu ake komona ke fille moko alambeli ye, mama akoyipe kotikala. Toboyi te libala soki eza ya yo ata 10 après 20 ans akozongela yo. Mais mama yo zosala batache mususu te, otiki yango kaka boye. Après mutu soki abimi yo bandi kolela, obosali ke biso moko pe tozosala ba erreur. Ba erreur oyo tozosala yango nde ezobimisaka ba papa na biso libanda. La famille na temps ya lelo 21e siècle, na 2021 babotolo mobali non. Oya azana mobali na ye kanga ye zala na ye. Kobengana pe mobali te la famille. To sala kaka ba tâche o esengaka ba papa basengaka. O to yebi zwara badra ya mobali. Ozo tanda badra ya mobali na yo. Yaya ozwinda ezako to tanda badra mobali na yo te po propriété ezali oka batu mibale. Tant que mama yo za propre, bana o to zobota, tant ba okola ba ozala propre. Po ba mona ki mama la kise ba mo propriété. Soki ozobongisa banda chambre na yo, osali makasi na yebi ke tokendaka misala ba mama. Tokendaka musala. Nenge eza wana musala tokendaka esala ke bata musuto koka kolamba te. Mais mukolo oyo osali te eza jour à repos na yo. Eloko ni yo osala mama. Ozwa kaka téléphone obandi ko benga, obandi ko tuna, ya sombaki nini, ya lobaki nini, ya fingaki nanyo te mama. Yo koza wana te na telefone ozokota kaka o nanyo asali bwe nanyo te, oza mutu moko ozalaki mukolo ngo salaki te, oza mutu moko bandi ko bongisa. Toza wana biso tozaka na bolembu, tosalaka nyonso te mais tosalaka l'essentiel. Obandi ko bongisa, obandi ko lamba, ba papa ozolambela papa, yo lingi papa pesa o madebo, apesa o musala kitoko likola mbeto. Mais yo zolesa papa biloko ekauka, akopesa o biloko kitoko ndenge ni mama. Ezala ba papa mususu balingaka kolia penda soupe mama. Sala makasi miste misa zawana na sala ka ba recette tout. Zamba pambola ndeko na bino, leki na bino, camarade na bino, yaya na bino. Ayebi kolamba, na yebi koleka batu nyonso te, mais en tout cas na sala makasi na linga kolamba bien. Po mama na nga la kisanga kolamba. Donc yango nga na zoela bino ba recette awa. Na lobaki pe soki eza na batu oyo, oza na posa eloko moko bwena lambela yo, yaka wana numéro na biso zawana. Okomeli ngai na kolamba ngo. Il faut to lamba ka ba papa baliaka kitoko. Tolobi te kozwaka ke papa bimia ye olongoli ye veste. Soki peso longola veste longola. Mais tozolo bakaka yango te tozolo bake ba tâche na biso. Ya bomwasi to mekaka kosala ngo surtout ba jour oyo tokendaka musala te. To sala yango. Mama yeba kozala propre na sia makolo. Mama yeba kozala propre. Tozomona la famille. Po mibali na biso, mibali mususu abima po na sentiment, mais mibali mususu obima po azomona mabeza na ndako. Alors nde toloba ana miss mabeba kolisa kangote, mabeba bokola kangote. To meka kozalaka mwa mayele parce que 2021 eza monde eza Android, monde ezo ke na ba vitesse. Biloko musuto comprendre ngo to sala biso mo occasion de chute mabala na biso te. Polo bile mobala okene pa ya mutu mususu ake o se retrouver na mutu moko boy. Ndeko na biso mwasi, mobali tango ake Kinshasa. To yebite soka kutana na mama bokila sala kinini.
Toyebite parce qu'il faut yebelo comment on ne connaît pas ah ya moi si azalaki na position de faiblesse tant wazo bela bela toyebite soka bana ko soit temps ko se faire soigner nzoto na ye tant so bana ko pesa pesu mobilité tant mususu kana bango kutu eza penza yango penza te to ko pesa mama wana ke mama nda sala ki bieto mobali ndeboy keke so nde na so azalaki ndenge nyo sakoza na mbetu to na ndaku na ye mama jamais ko bima na mwasi mobali ya mwana yo. Mais toujours le bakara na ba makambo esala amake mobali na yo bovai na na poto ake Kinshasa mobali ako tricher kana Kinshasa te ba mama ifo boye bango ata na poto ba ko tricher po mibali bazala ba ndenge moko boye. C'est vrai que mibali nyonso te poto meka mibali nyonso te ndenge balobako mibali nyonso bana banka ndengwa ba mibali bazala ba infidèle non mibali ba fidèle bazali basi pe fidèle bazali basi pe mitu batala bazali azana libala mazobi malibanda bazali pe mais toyebaka ba stratégie tant tozoba na mabala na biso toyebaka ndenge nini ya kobatela libala babatela ngo lokola maki bandeko na biso pe o na lubazu mibali te bakozwaka pe mibali ya bien alors na miss awa tolobaka makambo nyonso tolobaka ndenge nini kozala ba stratégie ya kovandisa libala ndenge nini kozala stratégie ya kovanda oyebi ezala babiloko mosusu entre nous incompréhension mo ekobota mananda Maman soko monya compression botami na ndaw. Moni neti ngala loba na 2021 oyo. En tout cas soki ngai na kabwa na mobile na loba tam seza nga moko na ndinga kabwa na ye. Meke mutu mo libanda leke nga na mayele ah te lelo te. Nazana nzamba solo. Na sisi ko za nzamba solo ba stratégie. Nazo sa ba stratégie ah te ya ba oleka te. Ba koleka te mais maman soki yo sala ka yango te yo bomisaka te yo sala ke loko te mais papa ko kende na ye. Ba papa misuba kangaka motema avandi kaka. Mais ça va papa misuba koke na bango. Yo linko banga papa te. Ba famille mobile na yo. Soko simbi bango na kofinga eloko mususu. Siko mobile wana lelo c'est vrai. Azo yo ke la yo avandi place moko. Bongo muko mususu. Tango mobile ekozonga toki moto ekozonga. Trésor Versas, coucou à toi Trésor Versas, Trésor Versas, coucou à toi aussi Trésor Versas. Merci beaucoup pour la cocotte en direct à Bisso. Donc voilà la famille, toi ba ko batela. Ba maman yango tozolo ba ke ba papa na biso bazo kende na Afrique. Bazo kende ba papa bazo bima, ba papa so bazo bima. Et ça na onka na ba stratégie mike ba maman e moto bungaka. C'est vrai que bango e mo ba yeba eloko ba salate, ba ko regretta mo sima mais eza na ba bilo so mike ba maman tozonga na nusima. Ozonga na nusima. Moko pe to bani ko ganga bo sali mo ko swana, bo discuter maman vana na nous calme. Tala nanu réaliser nanu olandeli no maman foi ba kanda kuna stratégie ya mobali na ya zo yeba température boyebi ko bongisa ko vana na bakanda na libala 1 mois une semaine 2 semaines non wali za ko fongola la porte même ko fongola la porte na basité même ko fongola la porte kaka na makamususu oyebi ke eza libala diable a combattre pe libala makasi. Mama yo zawana il faut sosola ka yango tozolo bake toza ba mama ka ya baloyenge ya pamba te tozala vraiment ba une bonne maman ba maman moko boy o ba niko batela bana na ba pe mabana na bango ozomona to batela ka ba futur bana na biso poko kabwana na biso na mibali na biso eza passe nde ba retomber passe na wonde bana mutu ba mona kango bana nde mba subira kango bana nde mba subir passe ya divorce eza loko mabe. Eza loko pasi bandeko o basala ba divorce ba yebi yango eza pasi mais misu basala ngo na raison moko o eza valable misu basala ngo par erreur lelo bakoma ko regretter nango nzoka ezali kaka moi stratégie moko muke ayeba ki ko bongisa ngo te la vôtre est déjà là yango kuto bosani te tolobi maman papa ozoza nyo s'abonner na Miss Demis TV kuna na Miss Demis TV to sala ka ba direct akafuka pe ba makambo ebele ekota ka pe makambo ebele zokota Miss TV s'abonner na yo mama kuna tozo ba actualité makambo kitoko awa pe na page ko bosa na te po o aimer donc ba mama naza su ke to se comprendre ngana bino ba papa pe to se comprendre papa eloko mokoeko lingisa yo ndeko mwasi na yo ezati soki oyo ki pose ya kolinga comme olembi déjà biloko ya mama po bino bozalaka pe compliqué ba papa na biso bino soki to vandi na libala ba papa na yebito omona okuta na mama mususu asoki para na libala na ye très bien mais mobala bimara kaka libanda ba papa na biso tozonga asima bana baza déjà na kati
okoki kotambola libanda kozelaka to la mama sida ba maladie ezebele ba infection makasi ezali okobima libanda boye okoyela mama infection moko ekoya kosala ke biso basi to attrapa ba infection na facilement ekoya kobebisa mama se na ye ekoya kobebisa mama kobota na ye il faut ba papa na biso bozonga kasima eloko eleki tika ezate ozana mwasi na moko papa bovanda na ye soko moni eloko moko ederangeaka yo o mama sala ke sepesaka ote aza oya yo mwasi mutaponela ki azate. Et au fur et à mesure que vous avez tout ba solo là, vous avez sa maman boete. Oyebi pene ozana ba membre moko famille ya mwasi na yo. O solo ana bango bien. Soki ta muso roboya ko kene pa ba camarade. O solo lina bango olobitala. Ndeko na yo nazolo banebwe azoyo kate. Ezake ozwa ko linga mwasi ozo prévenir ye na mabe. Mais bino ba papa na biso okotika penda basi mususu kuto ko ozwa no libanda mais yo etina mama bokilo na yo. Mama bokilo yeko bima na ye wana yeko boma mwasi na oto nini mama papa ba papa na biso bozonga sima bino moko boyebi ke biso nyonso nzoto na biso mwasi basi ezala noka ndemo e dépend na ndenge basukoleli yango na ndenge basali bya bisala sala tango bozo kitala na Kongo pona kolinga basi eza mabete me boye ba retombe nango kuna akolinga yo po asi abongameli yo asali wanya sakosala asombi bo akangi yo. Est-ce que mwasi wana bokova na 5 à 10 ans tango ya ko découvrir tango akokoma pe mwasi apoto to tango akokoma mwasi na yo est-ce que akovana na yo bien lokola mama bana na yo to sala bosala kana bino erreur ba papa nanga tozonga kasima boye ba kovana bien na biso ba mama en tout cas to batela ka bana na biso na bandeko pe baboti te boza ensemble na mibali ba papa bozonga kasima. Kuna na Kinshasa bagoya kolesa yangwana bazo pesa kabilo bazo tshela kabilo ba règle likolo ya biloko yangwana bazo tshela kabilo ba maya bibembe pona kolia lia kolinga basi infidélité za mabana libala ba papa naza sûr que côté wana awa na misto sola makamunyoso ba papa bozonga sima po onde ko na bilo mobala sali eza kindoki peza bosoni o mama bokilo sali eza kitoko teza bosoni pe kindoki. Na ebite soki bako efasa ngondeni na vie na bango na ebite soki na famille na bango ekokoma tabu to na famille nini ekosalama. Donc tozala vraiment sage tozala vraiment mayele tozonga sima ba papa ya miss ba un bon tonton na linga kabino na tina na zawana pona kobundela bino e ba mama na ngai ya mayele la famille de miss ba mama na zawana pona kobundela bino ba papa na biso ba ko changer pe ba mama na biso ba ko changer. Voilà la famille tobaki tokosala kama makambo kitoko tokokocha ba émission kitoko ba style ba